na butu alelo yo na se ya secret bobima na ville oyo bote ali susu te bosala nini bokende pona lobi zela obetisi biso na public na zandu obeyisa ibat ba otala biso mutakala ba beti biso mfimbu na kozo yebani te mesiko po bimisa biso tokenda bandako na biso olingo sala mona secret c'est na ngayo yebisa ngai nini ngayo zo komona place wana ba beti o film na place publique bongo siko parlo ba zo na secret oko sepela non na ko sepela réaction na yo nini yo mama ani lobana na ko yebisa bango lokola ezaki bosala ki yango na public alors au public yango le susu comme ça na kei to kei et puis bat baye ba ke to zaki na soba nani ya ba innocent merci sir na ngai na yo o lobi na motema na yo pour le pas zaki mutu lokola yo pour le pas que pesa ke mawa alelaki et ça la ke soni alobete capitaine na yo kiyo kasi taya wana mutu ke biso to kokende te pour ça la ja d'une façon publique obeti biso filmu na public Jésus Christ ko bo santé ba beta ka epe mutakala wapi na place publique na place tribunal liboso ndako Ponce Pilate polo pe ba beti na public mais si ko era kotika yake ne balbieza la na secret bina osala ja d'une façon publique awa pe dépend de façon pe public non ba yeba ete likambo tozali ko sala ezana rien à voir na ba bibeko na bito buku na bibeko na bino mais ko kende mosika te soda azali kaka soda et pas soda mitinda soda pesa ki ordre capitaine ale bobima na ville oyo to ko beta bino sute to kanga bino sute me bokomi ya libre me bote ya pete bobima de Paul ba obéir ka ba soda ba bima ki na ville wana ola ninga ser na ngai sikoto komi na point où ser na ngai ebisa ngai ni na ngoli isu na loba concernant Saint Paul na metali ka ba mpasi na ye ya sikoto ngo bima ki suka na ngosiko bakena ki siko wa na ba bima ki suka yango ba continue kote ya côté yango ba continue kote ya bakena kote ya toujours na place publique na ba synagogue ndenge na uti ko loba mais sikoto koma synagogue na lingi un peu oyo to uti ko yoka phase ba mpasi ya Paul pona kote na public siko tento kota na phase ya mpasi ya Paul na kote na ba synagogue ki synagogue nini suser na bon synagogue ezali place ya ba grand prêtre bazalaki banda kwa nzambe minene ba temple minene ya judaïsme bazakobe en synagogue église encore une fois ba église minene wana Jésus Christ mwana ya Joseph azali ko na église nene ezali ba synagogue nde ya mwana oza koyoka ba temple minene ya église ya judaïsme Paul ta ko ko tele église o ba koma ki contre ye nde ba ko sale rapport entre ye Paul na banga nzambe nyoso na ba saint nyoso na ba évangile que il faut ba kangama parce que mouvement en kolo Yesu et comme kutu suko ya trop public o le ka Jésus Christ a voté à ma place musu secrètement mais ba porte précisément Paulo azaki somo teti ba Pedro bazali ko banga ba côté na CCC na ba place ko bomba na ba village mike Paulo lobi tikela makele wana ngala ko na ba village minene ena ba village minene ba synagogue ko bosa te banganga nzama minene batata mandefu nyonso wana ba pasteur ba bishop ba archbishop yazo ko introduire bango makambo ba uti ko pekisa bango bo mona ki mettre na uti ko boma ça ne fait même pas une année passée et puis bino boza ko laka côté ya nini liloba yango kaka
baliko lobe na poko le loba oba e retard oza obligé bobenga na 081 082 12 7 et 4 pour boko kobengisa bande oyo ya émission oyo ya la vérité concernant vérité sur Santo Polo kasi bandeko na ngai tozali kolobela risque ya Santo Polo awa risque ya Santo Polo ezali ete botei na ye na basinagoge na bandako ya nzambe basantu oyo babengami nkombo ya bapretre babishop oyo babomisaki koloso bayuda précisement balobi ete bana oyo mosala oyo ya maître na bango rabuni na bango jésus christ touti koboma ye kala mingi te bango baza kokontinue kosala yango tuku na makasi koleka lisusu maître na bango e précisement mwana babengi komana ni Paul ele même Paul lobi kobosana te Paul alaki docteur en droit civil na judaïsme ayebaki mibeko très bien mais siko le même mwana oyo ajoindre susu kaya banani yakoleso babi ye mutu alibosa kobeta mafimu makasi nde basali rapport na gouverneur na bango gouverneur mutu aza kocontrole ere wana aza kofanda na ville ya Césarée kombona ezalaki Félix basengi permission pa gouverneur Félix babi Félix mutu moko aza awa ndenge moko kaka na nani oyo touti kobokala mingi te Jésus Christ aza kocontinue désordre zizani kati na cité yango wana aza kotrouble basite ya bino baromain ki ye Jérusalem bapartout barome toza kocontrole bacontre nyonso wana Félix le gouverneur apesi ordre boluka tu bokangisa soki bokangi ye aya wapi na prison aya awa na Lusambusu na Césarée nde bakangaki Santo Polo ta bakangi Santo Polo baye na ye wapi kuna na Lusambusu baye na Lusambusu mais Lusambusu avant baya bayokanaki ete ntango koya avant tokanga ye aza romain to boyi kokanga un romain sans cause boyala cause bokosala nini oyo bolingi tokangela ye sauf sifi koboma tokoboma ye mais boyela biso raison alors sere na ngai na mokuse tika na yebisa ete Santo Polo ntango akangami bayaki ensemble na 3 groupe ya bato ayaki ye moko tazalaki akompagne bachaine na basécurité na garde na 3 groupe ya bato yango sere na ngati nayebisa yo ya liboso ezalaki banganga nzambe bango nyonso bazalaki wana tous les grands prêtres babishop bacathédrale baeglise ya minene basynagogue bazalaki wana bango moko na te bayesu na nani na le grand prêtre nani Ananias kobosana te titama histoire ya Jésus azalaki grand prêtre nesi kaka pape na bango le grand représentant Ananias azalaki wana babishop banganga nzambe minene nyonso bazalaki wana epuis baye kolukela ye avocat moko ya matata kutu oyo babengi komana ne Tertullus baponaki parce bayebaki ke Tertullus aza mutu moko plein de corruption juge avocat prosécuteur aoki kofunda mutu donc soki olingi kofunda mutu okoma mutu anopesami epai ya Tertullus aza capable ya kobala mungu na pilipili abalango mpenza bien alambi bino supu mpenza ezalaki olia yango mfumba ebesingomi oh my god nsoso ya bamanyanga ntoba bito te biso bayombi donc Tertullus azali capable ya kobala nini supu kotia bakommentaire ya somo kutu nde baye koponela ye nani prosécuteur ya somo nani Tertullus bango oyo baye na ville ya Césarée na mokonzi ya nini Félix sikoyo nanga na banza osi otanga histoire ya Lusambusu wana ndenge elekelaki mais en attendant Polo yeyo liboso ya Félix le gouverneur atala koto oyo banganga nzambe nyonso minene bananga nyonso na bamvuele na mwa noir netika lelo nalateli noir kaka nini azalaki kolare awa parce naza nanga paster te yo oyebinga bien me balataki noir bango nyonso ndenge kala lati boye Lusambusu elingi ebanda sere nanga yebisa ngai ntango Lusambusu ebandi Tertullus yeye avocat ya bajuif epuis prosécuteur contre nani Paul il faut kota dossier na ye sikoyo pa Félix raison bayeli Paul yebisa ngai raison nini so okoka te nakoyebisa yo raison libozaki nini